Ouais, bandeko boko toto solo là. Ah, tous un grand leader au Quechua, l'infatigable. Infatigable. Donc, départ banda. Ouais, parce que yo changé capable tellement bondi trop. Na remercier de Mama Eunice. Grâce au bomba na vana journal na bina otala commandant so na Mama Eunice. Bomba china katia sega ba do azini ngana ba loso ti ba vietnamien ba Thailand oka dépôt ya loso c'est quoi obi ke batakini so bon biso boye mais oh ouais bon na commandé so batanzala mais tala musala muneno Mama Eunice banza sali na commandant so do baseka loso ga bela so ya na moni magasin munene na moni ndako pezo tongama do na moni do commandant so a récupérer toi ba foutela raté ba propriété do ba commandant so na Mama Eunice ba foutela raté na visiter terrasse na côté ils ont moins na 5 chambres sala boliti baninga bi me Mama Eunice banz na commandant so ya ngolo bande konangai il faut qu'on soutenir Mama Eunice makasi qu'on soutenir grande dame la femme visionnaire la fleur du jour la femme intelligente la femme est forte Mama Eunice banze mais ayoko achio na kati ya baloso tala nesi thème système place au chapeau ti jeter les maths donc micro n'était entre baloso no baloso commandant so en tout cas bandeko na ngai oboza na flant boyaka na lost awa eza magasin na bino bolanda consciente po bakongole mosusu bakoma jalousie magasin eza moko na kata lost edeki meme eza na Clémenceau meme na Porte na Mire mokomona bomengo ya baindien ya bapakistanais ya banini ekozonga na mboka na bango mais oya biso commandé so na Mama Eunice ekozonga na Congo bato mpe bazwaka baproblème awa commandé so na Mama Eunice bacontribuer en tout cas Mama Eunice nzambe abomba oyo bandeko na ngai namoni mpenza magasin na bio osuka na magasin bon nayebi te yo moto ofungoli baideo wana mosala ya Mama Eunice mais esengaka ki ozala na moto oyo aza wana mpona kopousser donc baloba toujours derrière un homme il y a une femme forte mais derrière une femme forte il y a toujours un homme fort quoi mais parce que comment ndako to ekozalaka baloso na baloso na Congo moyen yango moni idée oyo projet oyo toza nango soki Congo échanger lelo donc babiloko bozomona basaki ya baloso banini to bando memango ba conteneur na Congo ba makayabo donc tokopesa bato misala donc tokosala tout de façon ba congolais ba banda kolia baloso ya prix ya bien parce que babi baloso nyonso ezaka kuna komona place euta eza périmé ba date esila bato wana bazaka koteka bana amura mboka te baotekela bino biloko ebeba comprendre mais biso projet toza nango pona il faut en tout cas to aider ba congolais mingi bana misala te na mona ki jour na manifestation ya ville morte na moni petit mo azoloba aza akomi ko sala we wana professeur na ya mathématique naki donc prof ya mathématique na élève là soki étudiant na bango to bakomi batawewa donc ko Congo ekomi ko lokola kotanga eza musala ya pamba mais na moni be ba professeur ngo batomboki babi soki une année payé soki 2 ans payé mais babima libanda babimisa bato libanda c'est ça kaka bato wana soki alobi bongo ntango ya kofuta ye kaka mois 2 mois faci beton donc ba peuple moko inconscient na kokoso te donc na baklasse nango batanga ya kibuzuba bazo résoudre te Félix akomi si bango banyama na bapaster bakomi banyama mutu moko tunapesa no mbote na Mama Eunice na côte après Mama Eunice c'est vraiment merci beaucoup Mayaya merci bandeko na nga na Denderle na Zodegem bamboke zebele awa boyebake awa eza magasin na biso ya Afrique pe ya bandeko epi bamindele bakota kawa po awa omona PCT mpuku te awa eza magasin ya propre eleki bamagasin bacrémation okota boye bampuku bapesi bampuku ya mike wana mike bacolonel kasi bautaka babenga bacapitaine azaka pa amoni aleki bautaka bavietnamien en tout cas Mama Eunice pense ton peu son botte courage
continuer toujours soutenir yo jusqu'à la libération congolais. Tokosalela au magasin mnene ata partout dans Équateur, Kisangani, Kindu, vraiment okozala na magasin partout parce que on les a donné moto la motazana donné. Merci Mama Eunice Banz. Ouais, merci. Ouais, on la tête à Bayalewa. Batabawa. On a eu un autre de bon. Donc Batabayawa. Exacte boy là la rakura na porte na mi na banini tabilala 6 jours ozolia libumu passe awa olambi lelo buki lelo en tout cas bandi kunangai awa nyose zali biloko ba sapato ba bijoux ba super ba saki tout ba bière ba soso makayabo nyose zepa Mama Eunice Banz. Maman Didi Mbote. Communauté, on est là pour la journée. Donc, Bandeko, voilà tout ça, la Gessen Strat, na numéro 91A, na Alonso. On appelle ce petit Moïse Mbote. Moïse Mbote. Comme un grand Moïse. Maman Didi a su ta topé. Topé Mbote na Maserati qui pas vite. Babi Mkola, Lobi, Bele, Babenga, Maserati a Tombuki. Voilà, la confiance. Babi Mama qui pas vite a Tombuki. Alobi boy Maserati nalobi bo eza vision eza vision tozesika moko mais ye pa azotala makambo mboka baventure ya bapoliticien donc Maserati ayebi nini ezoleka soki alobi boye aza na liberté na ye atalela Kongo ndenge azotalela Mama Genesis Mbote. Napesi Mama Deboulonné Mbote. Mama Deboulonné, ya Deboulonné TV. Mama Deboulonné Mbote nangana Mama Deboulonné. Et puis sous baloba ke webi Sénégal a robeta lelo. Oui, na France. Lelo non? Oui. Mama Ndingari atindeli oboboti. Mama Ndingari Mbote nangona. Maman Ndingari topesi Mbote, Maman la joie na Madrid, topesi Mbote, Maman Ibali Azaï, topesi Mbote, Bandi Mignoso, Petit Meshake Gibbs Mbote nangwana, Blaise Landala Mbote, Batutu Balanda Biso, toye lo face à face. Tango betali baba zolo bomba na te. Biso pe tozolo batozo bomba na te. Tokene na affrontement botina suka. Biso to ndime esclavage te. Mboke za ya kokabwana tina mon bolimbisaka bandeko na nga na baki na kofinga lisute me na moni un imbécile moko soki Patrick Mukendi soki nani Patrick oyo azolobela makambo soki Félix ye soki Félix asali boye yo petit Patrick jalata kombo na yo oza oza bolole petit Patrick soki oza na Uganda oza bolole yobi pasi bakoko na biso bamonaki mpo basala mboka wana yo petit soki komo na ye soki Patrick Janata komo na ye awa Janata komo na ye Patrick Mundeki yo petit yo ozosakana na Congo yo bino na Félix bozosakana na Congo yo motoka yo Patrick Mundeki yo oza bolole oza zoba donc ovandi bozoloba yozo sakana na histoire ya Congo okokufa place ovandi kuna okufi voiture ekolokoto boye tuti opanzani yo petit Patrick Mundeki yo na Félix Tshisekedi bosakana na Congo te na ba Jean-Pierre Mbemba na ba Liao wana bino tu bozosala baventure na Congo oza bolole Patrick Mundeki wana yo kokata Congo wana yo kokata Congo ezala bino tu bitumbo tozobunda yo eloko yo moni otia drapeau même bandeko baza na Goma bakobamba mabanga na Bukavu bakobamba mabanga bituma na bino ya Kagame na Museveni ovandi soko zoki noteka oza commissionnaire ya or ya Korta tokokabola mboka soki bapeti ya pamba bazolobaka boye eza buzoba ya moto botia ye judiciaire botia ye na Congo na bino wana oyo azomonaka bato pamba
Patrick Mundeki, yo na Félix Tshisekedi, bo sakana na Congo te. Bo sakana na Congo te. Peuple congolais zo kufa. Mais bino moto bozo bomaka ba congolais wana ti. Yo kolo kabola Congo wana yo Patrick Mundeki, soki Mundeki. Yo na Félix Tshisekedi. Bozo sakana na Congo na biso. Po bokuti peuple moko zoba na diaspora ya bolole. Ovandi pe o danse toko kabola Congo. Soki ya changer constitution koto biso toko sala république tozala ba drapeau tiango kasito monati. Bolola mobali zoba marionnette. Bino na Félix bozo sakana na Congo. Donc Félix Tshisekedi ayaki na Congo po panjamboka. Avani na bandeko na ye bapete bokise kabuya tolingi to changer constitution. Okoko sisa bituma est. Ozo changer constitution pour la République à Kinshasa na Bujimai na Kananga. Donc pour na ozo mona Congo mobimezali Kinshasa na Bujimai na Kananga. Bino batinde pesi bo sakana na Congo Bosakani na batota molaye Bosakani na histoire ya mboka na biso Yo peto Patrick Mundeki wa bolole ovani na Uganda kuna tokotia drapeau toko kabola Kongo totala te Moïse Tshomba mekaka Mobutu betaka ye masasi Félix Tshisekedi okima tozoloba Félix Tshisekedi sakana na Congo ka nengo zo sakana na Congo na ba justice na yo na compétence na yo sakana na Congo melaka ba champagne lia bonga Congo do oyaki pona ko lakisa ba veste tala mutu moko est compétent il dirige rien il contrôle rien il voit rien il maîtrise rien pouvoir sans pouvoir Congo ya yo Félix Tshisekedi est capable de faire des c'est capable. Si ma peto ma patrie que Mundeki bazolo baka biloba li colono a Félix Tshisekedi. Keba Félix Tshisekedi keba Félix Tshisekedi. Village au bozo kota. Beaucoup payé cher Merci na bandeko tuba bavanaki ndako le 3 juin. Merci na bandeko tuba bimaki le 12 juin, en tout cas, ma collègue Nabiso na politique, bino tout, en tout cas, tu peux bino félicitations, parce que nous sommes la carte politique, tous autres défendre le Congo iné, mota ukabola Congo azate pe abotamite. Oya za makasi, yo ozo ganga nukana, bengala félicité, oko ma président ba Congolais. To bolo libumwana bolole mokoboy. Ovani na Uganda, ozozo danse. Ce qui a changé la constitution, Yona Félix est beaucoup dégagé. Yeba yango soki Congo est libéré lobby. Mama Yuni Shibanzi. Nazotikela yo. Nazotikela yo continue. Bon, ngena loba boye pona petit wana soki Patrick. Yo. Yo kanisi ke combat o tozo sala eza pona vision na bino soki ya bata M23 na banini po mabele na biso ekabwana. Qui vous a dit ça? Oya kolobake soki Félix a changé constitution biso tokati biso ba Swahili. Yo za muswahili soko za ki muswahili ya buzoba. Muswahili moko za na kati ya projet na wana zata. Biso tozo bundi ya Congo izala ini yo oya kolobake Félix soki a mekika ko changer constitution kuna donc biso pe ba Swahili tokati. Il n'y aura pas ni changement de constitution ni modification. Félix ça va théâtre naï. Donc ba déclaration na wana buzoba wana kanisi ke batonyo so bazokota na kati. Donc yo zokota na kati ya G ya ba taliban. Comme bango bazana souci kuna batika etika la kaka kuna est bango bazwa koto surtout loala ba place basi banganza mi ba mimoni ke ba komi. Yo siko yepe na ba G wana koloba ke soki Félix a meki o changer constitution biso ba Swahili mo Swahili ni a délégué yo. Moussoïli ni a recommandé yo. Bandi ko soki bozui message botikela ki botinda kizengi wana zana elongi ya ba bébé. Biso tozo bundela mabele ya bakoko na biso ezala entier. Yo oza koya na ba déclaration poza o Félix soki asali bo biso tokokata mabele yo nani yo.
Yo nani? Ba yebi biso combat na biso ezali pona kokata mabele. Tala ba bolole mosusu oyo lalika bo lamuki oza soki réfugié soki na Uganda kuna oya osala ba déclaration ko pia bato kanda. Même ça veut dire yo za na café na kati ya vision à Félix parce que souci à Félix atikala kuna nanga na bato na batikala kuna ye azwa koto. Hein? Bon ke bana ba déclaration na bino bozoba oyo biso to na ngo na besoin na ngo te. Tout ça ko bundela pona ko silisa ba bozoba oyo ba engagement ba Félix na ba politicien musu ba ke ko s'engager pona ko diviser mboka na biso yo ya ke ba ko biso ba Swahili na Muswahili ni atindi yo. Muswahili ni atindi yo. Est-ce que ba biso to a besoin mboka na biso e ka bwana? Tala bolole oyo. Place oza kuna ta babli so ata poison. Zoba. Bato bazo bundela unité ya mboka wana. Yo kanisi C64 ebimi bato akufi. Ba Martin Fayulu babeti bango pona kabola mboka. Babeti bango pona kabola mboka obe babeti bango po baza ko bundisa Félix po Félix aza ide kabola mboka wana. Yo pe oye na même ide. Tala zoba mali ko so bozu video bo tindelo keba na yo ha. Keba na yo. Na ilungia bana mikende ngwana. Ozo loba lokola uti kolia poto siko esili bien na munoko te. Zoba. Ouais, bon, nazo ya mbangu. Nazo nazalia yanga nazawa. Nazalia wa. Nalia po kutu chenga ne bakalo ko kebwe. Nalo. Nako sama musala mbangu. Ouais, malobila chieka. Natika la libre. Liberté la ngala kakase kakasa. Ouais, Marusi bainde kombelenge. Motaleki mabende a tout refaire na Valère Marusi bainde. Motaleki Notre-Dame ya France na Valère Marusi bainde kombelenge. Bande konangai. Tala bato lokola ba Félix Tshisekedi. Félix azo se croire que Congo epesi ba veste. Congo epesi ba montre. Mbongo banque centrale ya ye, Luala ba Jekamini ya ye. Il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Pouvoir sans pouvoir, aujourd'hui, il voit rien. Hein? Et compétent, mokobo, justicière, mokobo, ayeba kateka, okoma, lobion, y'a pas Joseph Kabila, vraiment. Pour la nuit, on peut s'en mokate, mon frère. Hein, Joseph Kabila? Hein? Ojumbo, qu'on peut s'en mokobo, y'a fou. Motomoko a zo raisonné, na ba Jean-Pierre Mbemba bovanyona bozo mona ndenge bozo yiba ba milliards de dollars bino tuna ba liao bozo sa ba vatir na Congo hein. Kinshasa c'est pas le Congo hein. Bo abandonner peuple azo kufa na ba Ebola. Félix ka fait après fête a maté avec les États-Unis Portugal salama kamunao hein. Achota match à Portugal. Hein? Na Congo. Na mona na moto bolole na se a moite. Bato peuple azo kufa Ebola. Plus de 6 millions de Congolais. Bala la Kalibanda. O pandi bandaka bato na ville à Kinshasa. O bomi bapaka Juma. Yohana, Jusser, au matin avion, au lobby au kota la match. Donc makamboto revaka. Producteur yaba farira na ba kofira producteur yaba jibira ozo sa ba vantir na kata Congo oyo revaka o revaka na mutuna oke so na komi na mboka wana yango no fuka melaka Joseph Kabila o manipulaka Joseph Kabila o kosi ba deal ba pension pouvoir sans pouvoir lelo memi mboka na kao. Ennemi à Congo, c'est Félix Tshisekedi du peuple de Dieu. L'homme le plus dangereux, bah Congolais tout besoin partout dans le monde. Bon soit conscience, hein. Bon soit conscience, bah tata, bah maman, bana. Bon soit conscience. Hein? Bon soit conscience, bah Congolais bon bimana bah bouzoba, y'a bah bali, y'a bah musique. Bon tel à niveau. Est-ce que bino boza ba peuple nomade? Hein? Les lobes bozo comme un peuple nomade? Hein? Peuple ni bololé na se à moi. Peuple ni no a réfléchir à kate. Hein? Bakobenga bino na marche. Bobi mabotere me na mabele te bozana pona makama ba musique. Ya ba werera, ba kofira ba nini.
mais makambo est très important. Bon, mon andokia, mon amobalo, Félix Tshisekedi, à Panjimboka, peuple équateur, bazaro souffrir, peuple Bandundu, Yaba Congo, Sud Kivu, Nord Kivu, ya Kindu équateur, et ya Kisangani, ba Congolais bazo souffrir. Mbongo tu ya Congo ya kangi yango. Mbongo tu ya Congo ya ye. Félix azo sara mbongo ya Congo, ndenge ya alingi. Joseph Kabila tikela au code minière. Obadi kozwa mbongo ya mine. Depuis 2021 jusqu'aujourd'hui, plus de 70 milliards de dollars. Donc Félix Tshisekedi a yibi mbongo azo yiba mbongo ku Congo. Kole quand même ndenge maréchal Mobutu Azalaki wana. Kole quand même Mzee Roland Désiré Kabila. Kole quand même Joseph Kabila wana. Akutani na chance moko boye code minière intérêt ba mine na biso mati mbongo na tout ekomi ya ye. Ekomi ya ye na ba pasteur, na ba joueur, na ba musicien. Eloko Félix ayaki oyo asalaka deal na Kabila po akoma joueur, producteur ya ba musicien. Kodekoraka ba musicien. Kokotaka na ba église ya ba pasteur. Tala niveau ya moto. Comment kozala mutema mabebo? Congo elatisi yo ba veste. Ozalaki ba tango tozalaki no na poto. Yo lataki ba veste wana. Awa tozalaki no na Belgique. Yo Félix olataka ba veste wana. Yo lataki ba sandala Weston. Moto moko boy azo bomamboka ba Congolais bazotala. Azo piller Congo ba Congolais bazotala. On va donner espoir moko ezate. Espoir ezate. Azotala ka intérêt na ye na ba dekone ba botami mama moko tata moko intérêt ba kilo na ye, intérêt ya ba parlementaire na ye na ba sénateur na ye, intérêt ya ya ye Félix a otala intérêt na ye. Mais bino ba Congolais nazolo ba na yo etulo na lo ba na yo zotala ngai. Comment na 21e siècle bazobo mamboka na bino bozomo la mpe motango amate avia lobi akei match. Paye za na bitumba. Paye za na guerre. Mais ya akei match. Botala niveau ata moto moko botala loba lokola mati boy tikanga na zwa vila Kisasa toluka place ya kokita abimi boy ata soda moko colonel de bataillon okangi bakati okangi aéroport Andolo okangi aéroport Anjili bande ko ngai mwana mobalo asisi biso mutema. Nous sommes milliers, le peuple de Dieu. Nous sommes milliers. En tout cas, les Congolais ont conscience. To bengana, mona mobalo Félix Tshisekedi. Congo est kokabwana te. Congo est kokabwana jamais. Sogi ovandi, na Uganda, ozakolia nani. Basamaki soi na basamaki soi na bitu ozome la bière. Yo pena yo Patrick Mundeki. Oza liboma oza foa petit yo yebi pa bato boni batangisi makila po na Congo yebi bato boni bakufi po na mabele wana République ya Est ya Congo to sali ba drapeau do bino na Félix bozuzo bato bazoba yo pedo yo Patrick so Mundeki muzafute longa ba bébé elongo kasangulu aboti mwana zo melisae petit yo okokufa kanyama kosakana na mabelo na te mabelo na ba maréchal Mobutu na ba 20 ans ba bunda po Congo za la Guinée ba Patrice Emery Lumumba atangisa makilane po na mabelo na ba papa Kasabuwa ba papa Kimbangwa ba Rosim Ketchibanga ba Floribert Chebeya yo zoya na audience na tolingi mboka ne kabona obiki Nathalie obonabi
nyama oyo na fini na kingo elongi ya babebe na bolole moko ya pasteur moko azoloba soki babomi bopuzo bino bozoloba biso mpe tozoloba bino bafaux pasteur abeta liban bapasteur tribaliste ndeko na bino est capable ya korenir mabele na biso ya Congo bafaux pasteur otu oyo bozala bamukuna no mosusu ya katanga wana oyo alobi ata babomi so bopoza me bobeta bango boso bobeti bango masasi tozokende na bino bokomona le jour de la libération est proche bino bozoloba biso mpe tokoloba tokotala tala batribaliste moko boyi Congo yango wana ndeko na bino akoki te azoyela achange constitution apesanga Goma ti apesanga Bukavu apesanga Bunagana apesanga Rutshuru apesanga Kayabayonga apesanga Ishasha est capable ya kosécuriser même ville à Kinshasa. Pouvoir à manipulation, pouvoir sans pouvoir, et compétent, miyibi, boyaki Congo nde ko dondo na bomenga Congo, boko sanza bambongo boziwana, boko sanza. Bino kasi IDPS, Congo na ya bino Congo peut-être ça batata na bino na ba maman na bino. Donc 625 millions de Congolais baya kotika famille Tshisekedi na se ya moi. Donc le quoi ba Congolais bazoba na ba diaspora bazoba baya kotika famille Tshisekedi na se ya moi. To ba bo ko msaka bato nzambe akosala. Obi tana okaka biloko ndengona o totikela ngonzambe bino bomoni nzambe azali moto lokola yo na ngai balinga bazosala ba avion balinga basali ba autoroute balinga bazosala ba voiture Chine yango ne komi number 1 bato bazo développer mais bino bozala biso ka makambo ya tribaliste oyo lobi Maréchal Mobutu totika makambo na banakala mais bino bozola bolakisa ba Congolais ke soko zande kwa Tshisekedi il faut défendre un décono est capable à libérer Goma. Est capable à ta territoire moko. Boko sabato bozoko sa. Nanga zo beta bino kuna na ba 1-23 bazobe à ta territoire moko bo récupérer terre. Pouvoir à malédiction. Pouvoir à malchance. Ba escroc. Bata lokuta. Bokangi peuple congolais en otage, peuple congolais moyen mona makamba kongote, azo mona ba fatiro zo sala, bobete la ngai farira na kofira bobete la ngai epucha. Tala mutumba complexé. Hein? Aïe ata nombre ba mort ba congolais te, azana ka champagne. Avimba no kasa hippopotame bimina la kama indombe. Hein? Bote la ngai epucha. Farira na kofira bobeta botela ngai epucha. Peuple congolais zo kufa nebola même pas comme ça 1 euro baso bata ba vaccin. Congo na yabino nazo tuna bino noso Congo na yabino ha do ba Congolais baza la France bazoba ba Congolais baza la Belgique bazoba ya l'autre ba Congolais ba bimaka bo po ba ya ambiance ba kundaka bango na ba cimetière mndele Félix Tshisekedi a dondo kala mbongo a Congo. Peuple congolais, réveillez-vous mes frères. Il est temps maintenant ya ko chasser Félix Tshisekedi. Il est temps ya ko bengana ye na mabela Congo. Mutumoko escroc. Hein? Bozui ba machette, au créé ba ministre na yo. Au créé ba ministre na ville à Kinshasa, boza kopesa bato ba machette. Au créé guerre tribale, au créé ba guerre civile na Kinshasa, ozui ba machette, yona Augustin Kabuya, bokaboli betan liba. Makambo bino bozo sala lelo.
Mais beaucoup de pays en lobby na midi. Hein? Hein? On le met qu'opposition à péter. Opposition à péter. Pourquoi tu ne vas pas mettre ma barre? Pourquoi vous m'y battez? Opposition à péter. Nakasi kaya, okomi yondo komi nakaya kubanga, pouvoir à péter. Pouvoir à miyibi. Pouvoir à ba criminel, ba détourneur. Il y a ba milliards de dollars. Pouvoir à ba escroc. Pouvoir à ba assassin. Pouvoir à ba, pouvoir sans pouvoir, il y a ba voyou. Ba criminel. Les assassins. Ba escroc. Ba frappeur. Boya qui na Congo ndeko piller Congo. Hein? Ba côté là yo. Yo komi milliardaire. Ba no ba millionnaire, ba milliardaire. Ba ndeko no ba milliardaire. Entourage no ba millionnaire. Bino tout boyibi. Bosobi ba villa na ba Belgique, na ba Suisse partout. Les lo boza koya kwa kodonda biso, toringi to changer, to ça la référendum. Mais olingi référendum, pesa biso Gomati. Pesa biso Bukavu. Pesa biso ba territoire na biso. Escroc. Escroc tribaliste. Un grand tribal. Nana kubengo kombo bako. Na Congo na république n'existe pas. Président Zalagater na Congo. On est escroc et compétent. Nana président Congo. Hein? Nana ngaza président Congo wana. Président Moïbi, un orgueilleux. Oyaki no revaka no ka ba fête. Oyaki no ka posa la ka ba fête. Ambianceur. O revaka ba kofira, o revaka ba petora ba farira, na ba jibiro banai ko reve bango. Tala petit joueur. Peuple azo kufa. Mokolo mokote RTNC na bino baloba soka adaf ngalusoni bazo kata bande ko makile zo tanga na est ya Congo ba makile zo sopana yokoto ozana football wana match ozo kota na ba église toko kanga ba église na bino nyoso l'église de réveil bon se préparaka l'église de sommet. L'église à Pamba, ba pasteur tribaliste, ba tribal, ba conscient, ba frappeur, ba écobiste, ba kindumbiste, ba faux dieu, ba faux pasteur. Bon, c'est l'église de la bino et kokangama. Bon, c'est là. L'église mon Pamba. Ah! Zamba Kosala. Zamba Sala combien de fois? Bobi depuis Zamba Sala Mokilo. Baninga bazo tiaka ba fise na likolo. Bazo zila Zamba Sala. Hein? Oh, Jésus-Christ il vient bientôt. Jésus-Christ il vient bientôt. Oh. Est-ce que Jésus na makamba Congo est allié? Jésus c'est l'esprit. Jésus c'est le fils de très haut. Makamba Congo, yabino a cher et tali Jésus. Hein? Jésus-Christ il vient bientôt. Azo tongandako, azo lalaka basi abato, bazo tikalaka mitekala. Jésus-Christ il vient bientôt. Bescro. Tala le botonami na poto ba fenea. Ba fenea bescro. Bon, botonami na Belgique, bon qui copier, est-ce que même si nous même place en bako, ba sala ngwa nzambe ba autant d'Israël. Bon so mati Israël abundaka. Awe la kamabele. Mais bino ba passer au kaka ko fungula ba Ephésiens kuna en Espagne, na correct. Est-ce que makamba Congo zara? Mais capable bola mukana 4 boke ne misala la France. L'église na bino wana. Ba faux église na bino wana. Ba faux église na bino. Mateya lokuta ba manipulation. Abraham, Nalot, Josué, Abuka Kimira Jericho. Moninga Abuka Mira Jericho na Israël.
Bino bozo zilani bolo bela, Félix Ndoko bozo soutenir, azo kabila bino mbongo, bazo manipuler bino, boza ko soutenir po azande kona bino. Moto akutana na nzambe, ako choisir côté vérité zali. Biso tozolo ba vérité, botina yi batu ba beti ngai, batiki nga mutakala, bo gagner ni. Babiso yo, au moins moto, boketu kolabo, boketu alia kambongo, boketu moibi, ozomona bato moko be conscient, bilonge komi ba paka en Europe, mais bazo bisemaka moko o ezanga tina. Motazo lia bilombongo eza Félix Tshisekedi na ba mbemba na ba liao. Bozomona bango tana bogise kabuya, nenge bazo pomola mbongo na bino. Boketu bapesi mbongo na José Makila $1 million ngana tikali mobola. Bino bozo sakana na mbongo. Ba complexe moko boy, ba faux combattant moko boy, bazomona danger à Congo te. Ngana pekise mo total libéré Congo. Lelo ngana na kata politique. Lelo ngana na kata politique. On a zo saliza politique. On a zo sala et sa politique ya. Ngai fait na diriger Congo wana. Lobby peuple mokozi fait comme un grand parti politique. Tolembi bino bata français na banglais. Lobby Congo ils ont besoin à encourager. Congo ils ont besoin à un grand visionnaire. Congo ils ont besoin moto à un amour. Tolingi Congo a lobby assassinate. To boy tribalisme na Congo. To boy pillage ya sous-sol ya Congo. Lobby toza koya kotia peuple mokonzi grand parti politique c'est to bundeli peuple na biso peuple fait orienter peuple na tote ya peuple civisme peuple mokonzi to bunda rapport ani peuple a son pouvoir tant que peuple a vani na ndako Félix akoki tant que peuple a bimi le 12 juin tiro la koki peuple congolais fait besoin pouvoir au peuple pour le peuple par le peuple tina beaucoup la wayambo abundi bitumbo a sacrifié vie nae bo jeunesse ne po bino besoin pouvoir pour peuple nde mokonzi bolongola kobanga bakinois bolongola kobanga Félix Tshisekedi c'est justicier assez compétent il fait tout chasser article 64 mototu à défendre Congo. Article 64, exactement que ce qui devient mototu à défendre Congo. Et ça la carte constitution à biso. Pour défendre constitution wana. Constitution nate et le bino sal autoroute. Constitution tindio to yibaka millions de dollars. Constitution le bino te que au libérer ta territoire mon côté. Vous avez conscient, tolingi to changer constitution. Pour la Kinshasa, na Bujima ina Kananga. Au bino bo monike, boko yi kopé sa peuple congolais, bo changer constitution ka pour la Kinshasa. Nazo sengo pesa nga Goma, nazo sengo pesa nga Bukavu, nazo sengo pesa nga Rutshuru Kayabayonga. Ba botolo ba territoire noso. La kisanga ta territoire moko oyo libera. Escroc. Pour la ni bakino boko bambe ata mabanga te. Motalokuta Félix Escrobondo Okokima oh moni wala oh Kinshasa la question le 12 juin bassine d'état peuple à l'action kazana yote kokazaki ke pour Léopard à quelle coupe du monde okosala bakinois o tu yo lingi yo liaka na bana na yo o liaka na mwasi na yo na bandeko na mibali na mama na yo na entourage no bakomi ba milliardaire peuple congolais na kufaka na nzala boy bazela ka Félix Tshisekedi nenga zo changer ba veste na Kisasa escrobondo un escroc tout fait manipulateur osuki
tozozila nanga na Joseph Kabila bino moto bosalaka dili na bino moto bosalaka dili na moto na bino bosila na bopia biso mboka mobimba tozana besoin ya Kongo na biso yini bokutaki Mobutu asangisaki mboka wana tozozila Joseph Kabila na nanga bopesa biso Kongo yini tozozila bino Joseph Kabila na nanga eza baventure te tozozila bino moto bosalaki dili na moto na bino bosilana na moto na bino bamoro na tu eza na mitu na bino koma moto moko voyu bopesi mboka bopesaki mboka ne capacité ni e capacité ni intellectuelle ya moto aza na sagesse te moto aza na intelligence te azo raisonner lokola fou a raisonné le peuple congolais yenda créer peuple congolais donc ba congolais baza ba créature ya Félix Tshisekedi ba congolais baza bilanga ya famille Tshisekedi na ba peuple ngo péré bobanga kai pino na pona nini nazo tuna bino ba congolais bobanga kai botikeli état pourquoi moto moko lokuta 3 mois 4 yango yo 4 mois ba fonctionnaire à futaka bangote 3 mois 4 mois ba fonctionnaire à futaka bangote botikela kayembo kapona ni bobanga kapona nini tozozila bande ko biso ya C64 so ba pesi bino ako mbalo penezala bobi moka mibali babimaka mbalo a frottement ya libela article 64 partout bana chango to bana barumbu bana komina kisasa bana lingwala bana kasavubu bana kalamu bana veme bana ngiringiri bana bumbu bana selembao bana bandal bana kitambo ya magazin Mbinza Kichuka Mbinza Pompage Mbizo Zone Mbiza Delvo Mbiza Makapan Mbiza Telecom Cité Mama Mobutu bana Monga Fula bana Cité Salongo bana Rompwengaba bana Matete na Lemba bana ya Kisweswe Malweka Kaluka Yolo Mombele Limete Kingabwa Masina Njiri Kimbateke Kikole Maluku bo se prépare fait ko bengana bozabe esclave na ete bakinois bozabe esclave ya famille Tshisekedi te bozabe esclave na ete amutu pamba akokufa mbongo ayibi wana na bandeko na bana na moto moko bakokundela bomengo na cercueil azate tobotamaki maboko pamba tokokene ni montre ni lunette kaka ndenge tobotamaki ndenge tokozonga comment mutu moko en escalette moko boy aya konyokola kabino bozotala komi moma ya frottement na Félix Tshilolo en tout cas bande konangai mes condoléances pour na kulutu nanga ya José Ndundu Bononge Somia Bamongo en tout cas ya José Ndundu Bononge taono yoki liwa ya kulutu salinga pasi grand frère propre grand frère moko mutema malamu oya tiki biso ya José Ndundu Bononge Nzambe a suivi na bolamu na yo amema na place ya kimia ya osali bolamu ebele na se ya moi kulutu ya José Ndundu Bononge en tout cas famille Lomata nyonso famille Bononge ba Jano Lomata ba Johnny Lomata ba Toms Lomata balomata nyonso mes condoléances pour Nabino babononge nyonso mes condoléances pour Nabino ezali matanga munene ya Congo pe surtout Équateur pe ya bamongo pe ya anamongo en tout cas ton père d'un grand homme d'état ya José Ndundu Bononge ana mon grand frère propre do bandeko nangai merci beaucoup Nabino nyonso merci na mama Eunice Banze merci na komanda eso merci na bainyoso oyo balandi biso en tout cas merci na émission kitoko oyo tosali na komanda eso en tout cas mama Eunice Banze merci mama Eunice Banze merci bandeko toaki kolobela peto Patrick Mundeke
oyo alobi ke aza pre ya kokabola Congo bino na Félix nde bokokima yo na Tshilolo nde bozokima omoni bilobela wana tobombi video na yo bino bozosakana na histoire ya Congo bozosakana bozomeka yo na Félix Tshisekedi bozosakana Congo eza tshibelebele na lumbalumba te bosala baventure wana bozosala bacongolais batikeli bino baventure peuple moko ekonscient peuple moko azomona te ke danger ya mabele azomona te ke moto moko juseur moto moko ayaki deka ambiance loko arataka ambiance ntango abotamaka aye korécupere ambiance ntango akomi na ba 63 ans soki 65 ans aye korécupere mbongo Congo ekomi ya Tshisekedi azosala Congo oyo nyonso ye alingi do azosala na Congo na nyonso ye alingi bandeko na ngai botelema to sauver Congo bientôt to organiser grande manifestation ya munene kozala awa na Belgique et puis na France na moni bandeko batelemi na juillet bandeko tout bobima tokoka ko se défendre mboka na biso Congo botikala malamu merci beaucoup.